breaking news, Basango ya Congo, na Wanda Konabino, Basango ya Congo, ils sont présentés par les messagers de la bonne nouvelle, Didier Formé, Bamsous Babengaki, Proverbe 30-30, Pasteur Yaba Congolais à diaspora. Alors, Tozali Awa, na flash, parce que Ngabutu Nazaki, Yarolala, na Lamouika, Siko Batozo Benganga, Kabila Koufi, Ezali Intox, Ezali Lokuta. Naïf Sabino Boy, Congolais, mouvement Oyo et Salamaki les 19, les 20, les 21, et Ningisi Mboka. Et Ningisi Mboka, pe e bangisi ba Rwandais na ba occupant. Yamana tozo senga na ba organisateur ya rassemblement, ba lembate, ba bangate, peuple tout ezala sima na bango. En fait, Kabila a koufité, Kabila pe ba beti masasité, o wana surtout ezali intox, ezali lokuta, po elle misabino. Kobimali banda bolo baka kufi pour les misabino bozo action un an so Kabila kufi Jeannette Nazoé baza n'a rien à dire parce que Jeannette Nazoé bazali ba serviteur ya Uganda na ya Rwanda, c'est-à-dire il a fallu mutwana lobake James Kabarebe be akitikin Kagame akitikin boina ou bien Rubewa azuba ordre parce que à part Kabila les vrais ministres de la défense ezali les Rwandais Rubewa Azarias Oyo ayaka na Congo lokola réfugié. Ye na ndaku na ye azali na armée mobimba ya batuchi na batuchi. Et ye mutu apesa ba ordre. Pe ye mutu azali kopesa ordre pour Kabila zakite. Kabila tisiko azate information sur Kabila le rawuti États-Unis. Obama bengani ye Kabila azobanga koya Congo avion na ye kendeki directement na Dubaï. Et si avion à Dubaï, ya Kabila comme na Dubaï, pilote na ye français à Nyamuki à Kimi. Pilote ya Kabila à Kimi. Garde corps moko ya Kabila à Kimi. Kabila azo kokate kozonga Kinshasa aza na Dubaï. Aza vivant, azo mela ba kwiti ba diamba na ye, azo bata osala ni puisque esili po na ye. En réalité na Congo, Kabila azo diriger soute. Soki tozalaki na ba généraux ya solo. Ba généraux o baza formé. Bangonde fallait pas pouvoir si pour vacances et pouvoir réaliser Kabila Kimi. Ce qui est Tumba qui vraiment congolais oyo ya mobile mais malheureusement et Tumba azali moisi Didier Tumba azali formé mais moisi. Tozana colonel ata mon côté combattant mon côté ranger mon côté oyo ya vrai congolais a profité de la situation oyo. Nangonga oyo Kabila koufité Kabila a envie mais a pilote na avion ezali na Dubaï. Alors, bama solo oyo ke babeti masasi. Bama solo oyo ke yaki na hélicoptère, akitaki na Brazzaville, nyoso ezali lukuta. Yango bo moni meme. Masolo munene lokola mboka babomi batu na Congo, journaliste ake kotanga message, il a fallu pasteur nani, président Yemoko ambima en personne à s'adresser na ba Congolais. Et normalement, so azaki un vrai président a inaka démissionné parce qu'ils allaient armés pour te tirer dans les soldats, dans la population. Et puis, peuple est beau, armé. Minduki. Nangonga Oyo, oh, colonel Moko, Azana côté, ya Kito Nakuna, a sali vidéo, Azoninga sa révolution, et ça ben tox. Congolais, tobima. Vous vous rendez compte, na veille à arriver, il y a Papa Tshisekedi na kin, retourne na kin, babimisi Kofi Olomide, Abeta, danseuse née na Kenya. Kofi Olomide aza l'homme le plus dangereux bangona Cameroun. Parce que Kofi Olomide baso pese mbongo ebele a joué jeu ya pouvoir. Kofi abeta danseuse wana et là il a rapport à changer batuma solo, a changer batu regard pour ma solo to beta na Facebook. Au lieu de la retour à Tshisekedi et comment qui Kofi abeti danseuse et comment qui bomona qui même scénario ba ki ko kangaye ba tie na boloko après samedi. Babimisi et pourtant samedi justice c'est ça la raté. Kofi Olomide pe lisusu l'air a fini mikiliste. Kofi avanda na poto. Kofi asa intellectuel. Ayebi bien que l'air azo solo na moi na poto ba ko record ba ko enregistrer. Kofi ayebi bien que na Kinshasa na poto wana na Paris Suzuki ba na Paris belé ba mona maman na ye nengazo matati na 5e stage place avanda. Po maman Kofi avanda pe na banda kwa ndengo wana. Banda ko ezanga kutu ba sincère awa na Paris. Alors Kofi a kolo babilo kande mwana te pour ayebi ke bana poto ba yebi masolo na ye. Mais ce qui Kofi a se permettre à ça la vidéo ande mwana ezali mission Kabila epesiye a distraire ba Congolais
ole bato babeta masolo nde babomi bato na Congo babanda kobeta masolo ya Kofi asali boye Kofi asali bodo Kofi le azosala bongo azolia mbongo pa Kabila. C'est-à-dire Kofi na Kamere ba très et puis Kofi ayebi bien que Alpha Blondy alekiye akopousa la pembeni. Soka za muto ayebi ba bien oyo Alpha Blondy azanango. Ba mbongo Alpha Blondy azanango za Kofi parce que c'est un intellectuel. Makambo ba journaliste musu ba bimisi Kofi ayebi yango bien. Mais Kofi a eu risque ya ko s'attaquer na Alpha Blondy tout simplement parce que alingaka sala buzz. Alingaki a distraire ba Congolais. Yangwana lelo bozo mona bato ba bimisi ba bien que Kofi liboso Alpha Blondy a ngwa muselekete lokola po Kofi azaka na ndako moko et puis so Kofi azana ndako wana. Tala bien Kofi abuka ka ndako, abomisa ka tout c'est parce que alandaki Kester Mené. So Kester Mené atongaki Maison Blanche te ne Kofi ti lelo azana ndako ko kenga ya hotelengana. Yangwana ba Congolais bo bukana rôle na ye o asali na matonge place mama na zaote ka mikate na makaya bo bukango parce que azali ko distraire biso Congolais tobi malibanda to achevé nani na gouvernement ya Kabila o eza ba criminel o bazo boma peuple o bazo enlever ba na biso o bazo sala nyos mutu moko abangisa biso te rassemblement et loko na yebisi bino so bolandi yango lokola Kabila azoboma na moi pe na butu biso futo sala piqué to sali piqué o babeka sit in biso tu liboso a parler du peuple to vanda wana to yembaka Kabila mandesili soki to sali 5 jours bo banga te ko butu akataka courant pour attirer ba ako tirer te po ba journaliste monde entier ba caméra monde entier et ko ya na parler du peuple wana ba oboma mutute soki bolandinga nazo kota en contact na quelques-uns ya bato za na Kinshasa et loko ko iko benga na Kabila libela po Kabila zo banga ko yakin po azana Dubai soki tembe soki makambo tozo kosa Kabila aleka na TV place azali ou bien bateau balobi ke babeti Kabila massage azana hôpital balak sa photo bien balak sa image ezali ben toxe ya bakatange o ya bakolabo o balia rambongo Kabila monté par Vital Kamerhe et stratégie na bango donc na ngongo yo Kabila kufite babeti pe massage te mais avion na ye ekitaki na Dubai pilote na ye ya français à tous les mwisi garde corps na tous les mwisi Kabila azobanga ko kita Kinshasa bale siko eza na camp ya rassemblement bale siko eza na camp ya ba soda na biso oyo batikali kuna ba soda na biso soki bino bo botoli ba Rwanda wana minduki te soki bino bo bomi ba soda oyo ba eko kipe biso te ba soda ta ba teni ya mboka na biso yebango ke bino ne bo kufa alors ngonga ngoyo Nzambe asa libéré Congo Nzambe akabeli biso Congo Nzambe akabeli biso Kabila na batune nyonso tu boyebi opération boyebi ndaku bo continuer to benga na Kabila parce que makambo c'est breaking news ya dimanche à lelo Nzambe ya Congo azala na bino abatela bino ezalaki bongo proverbe 30 ans depuis mon galema breaking news Yesu nkolo Blondy alangwa muselekete lokola po Kofi azaka na ndako moko et puis so Kofi azana ndako wana tala bien Kofi abuka ka ndako abomisa ka tout c'est parce que alandaki Kester Mené so Kester Mené atongaki Maison Blanche te ne Kofi ti lelo azana ndako ko kenga ya hotelengana yangona ba Congolais bo bukana rôle na ye o asali na matonge place mama na zaote ka mikate na makaya bo bukango parce que azali ko distraire biso Congolais tobi malibanda to achevé nani na gouvernement ya Kabila o eza ba criminel o bazo boma peuple o bazo enlever ba na biso o bazo sala nyos mutu moko abangisa biso te rassemblement et loko na yebisi bino so bolandi yango lokola Kabila azoboma na moi pe na butu biso futo sala piqué to sali piqué o babeka sit in biso tu liboso a parler du peuple to vanda wana to yembaka Kabila mandesili soki to sali 5 jours bo banga te ko butu akataka courant pour attirer ba ako tirer te po ba journaliste monde entier ba caméra monde entier et ko ya na parler du peuple wana ba oboma mutute soki bolandinga nazo kota en contact na quelques-uns ya bato za na Kinshasa et loko ko iko benga na Kabila libela po Kabila zo banga ko yakin po azana Dubai soki tembe soki makambo tozo kosa Kabila breaking news basango ya Congo na banda kuna bino basango ya Congo ezaka présenté par les messagers de la bonne nouvelle Didier Formé bamsusu babenga ke proverbe 30 pasteur ya ba Congolais ya diaspora alors tozali awa na flash
parce que ngakutu nazalaki ya kolala na lamwika siko bato bazobenga nga Kabila kufi ezali intox ezali lokuta naïf sabino boy congolais mouvement oyo esalamaki le 19 le 20 na le 21 eningisi mboka pe ebangisi ba rwandais na ba occupant yamana tozo senga na ba organisateur ya rassemblement balemba te babanga te peuple tout ezala sima na bango. En fait, Kabila a koufité, Kabila peut abétir ma sacité, o wana surtout ezali intox, ezali lokuta, pour elle misabino, kobimali banda bolo baka koufi, pour elle misabino bozo action. Un an so Kabila koufi, Jeannette na Zoé, baza n'a rien à dire. Parce que Jeannette na Zoé, bazali ba serviteur, ya Ouganda na, ya Rwanda. C'est-à-dire, il a fallu mutuana lo bake, James Kabere be akitikin, Kagame akitikin, boy, ou bien Roubewa a Zuba ordre, parce que, à part Kabila, les vrais ministres de la défense, les Rwandais, Roubewa, Azarias, Oyo, Ayaka na Congo, loko la réfugié. Ye, nanda kuna ye, azali na armée mobimba ya batuchi na batuchi. Et ye moutou apé sa ba ordre. Pe ye moutou azali kopé sa ordre, pour Kabila sa quitté. Kabila dit quoi azate, information sûre. Kabila lera wuti États-Unis, Obama benganie, Kabila azobanga koya Congo, avion na ye kendegi directement na Dubaï. Et si ka avion à Dubaï, ya Kabila komi na Dubaï, pilote na ye ya français a Nyamuki Akimi. Pilote ya Kabila Akimi. Garde corps moko ya Kabila Akimi. Kabila azo kokate kozonga Kinshasa aza na Dubaï. Aza vivant, azo mela ba kwiti ba diamba na ye, azo bata osala ni puisque esilipo na ye. En réalité, na Congo, Kabila a dirigé souté. Ceux qui tozalaki na ba généraux ya solo, ba généraux o baza formé, ba monde fallait ba pouvoir siko pour vacances et pouvoir réali Kabila Kimi. Ceux qui etumba azalaki vraiment congolais oyo ya mobile, mais malheureusement etumba azali mwasi. Didier Etumba azali formé mais mwasi. Tozana colonel ata mon côté, combattant mon côté, ranger mon côté, oyo ya vrai congolais a profité de la situation oyo. Nangonga oyo, Kabila kongaye, batie na boloko après samedi. Babimisi et pourtant samedi justice c'est ça la raté. Kofi Olomide pe lisusu l'air a fini mikiliste. Kofi avanda na poto. Kofi asa intellectuel. Ayebi bien que l'air azo solo na moi na poto, bako record ye bako enregistrer. Kofi ayebi bien que na Kinshasa na poto wana na Paris Suzuki ba na Paris ebele ba mona mama na ye nengazo matati na 5e stage place avanda po mama Kofi avanda pe na bandako ndengo wana bandako ezanga kutu ba sincère awa na Paris. Alors Kofi akolo ba biloko ndengo wana te po ayebi ke ba na poto ba yebi masolo na ye. Mais ce qui Kofi a se permettre à ça la vidéo ya ndengo wana ezali mission oyo Kabili epesiye a distraire ba congolais ole bato ba beta masolo nde ba bomi bato na Congo. Baba ndakobeta masolo ya Kofi asali boye, Kofi asali bodo. Kofi le azo sala bongo, azo lia mbongo pa Kabila. Ça dit Kofi na kamere ba traître et puis Kofi ayebi bien que Alpha Blondy alekiye, ako poussa la pembeni. Soka sala muto ayebi ba bien oyo Alpha Blondy aza nango. Ba mbongo Alpha Blondy aza nango za Kofi parce que c'est un intellectuel. Makambo ba journaliste musu ba bimisi, Kofi ayebi yango bien. Mais Kofi a zui risque ya qu'on s'attaquait à Alpha Blondy tout simplement parce que Alingaka sa la buzz. Alingaka qui a distrait les Congolais. Il y a un moment où nous avons bien que Kofi a profité Kabila a envie, mais à pilote un avion et allé à Dubaï. Alors, Bama Solo Oyo qui va bêter Massas. Bama Solo Oyo qui a un hélicoptère à quitter à Brazzaville, Nyos Zali Lukuta. Il y a un moment même. Masolo Mounene Lokola Mboka Babomi Batna Congo, journaliste à Tanga. Message, il a fallu passer président Yemoko Ambima en personne à s'adresser à la Congolais. Et normalement, un vrai président a démissionné parce qu'ils allaient armer ou te tirer dans les soldats, dans la population. Et puis, le peuple est beau, armé. Minduki. Nangonga Oyo, oh, colonel Moko, Azan à côté, ya Kito Nakuna, a sali vidéo, Azolinga sa révolution, et ça ben tox. Congolais tobima. Vous vous rendez compte, na veille arrivé, il y a Papa Tshisekedi na Kin, retourne na Kin, babimisi Kofi Olomide, abeta, danseuse na Kenya. Kofi Olomide,
aza l'homme le plus dangereux bango na Cameroun. Parce que Kofi Olomide baso pese mbongo ebele a joué jeu ya pouvoir. Kofi a beta danseuse wana et là il a changer bato masolo, a changer bato regard pour masolo to beta na Facebook. Au lieu de la retour à Tshisekedi et comment qui Kofi a beti danseuse et comment qui mona qui même scénario ba ki